Kini mana partout mana poto balobi yeyo son père ngo yeyo babi mupende électrique moi ça ngo yeyo babi mupende électrique original babi za butute original ngo yende son père tiki babi abonnez-vous mikolo tout comment na ye yo comment na ye t'es qui boni chassa il faut ça kana ba sachet na makasa parce que ba sachet le moins makasa le moins veut dire ça l'érosion abonnez-vous massivement à son père TV. Abonnez-vous car pour comprendre. Azao yo kelanga mawa parce que période on a malade moi na yo tourner ti babutu azao yo kelanga moi mawa mais donc ayambanga coachanga pe moi mingi na ba film neti film moi saka pe bezo ba uniforme wana yem ta coachanga ye pe mtazaki yem ta bande ko pesa ando cha scène biso na scène mindondo azaki belé batnyo so ba lobaka mindondo mais elle était beaucoup surtout biso tozane côté mon soir zo ta répétition aleki ka liboso na yo so ayo ki moi fièvre ayaka na hôpital wa ngambu na yo donc nga na moni mindondo mbale belé et puis na vane mbale belé na solo ne mbale belé na ba temps pe ya moi ba difficulté tozalaki tam su tozo partager alors azana été pour le bakeza ya solo to ya lokuta elle n'est plus. Ah ok maman Kalunga mais to moli liwe côté na ndako na bino bande kota ki to moni elingo bimate et ça bino ndeni bino ba obozana vivant ya on azoloba liwa eza passage obligé mutu nyonso akufa mais na temps oyo te biso nde tokata hémorragie oyo biso ba comédien tokata hémorragie oyo hémorragie ya liwa biso ba comédien tokata ngo wana siko na comme ko adresser ko s'adresser na ba comédien biso tokata hémorragie oyo ya liwa. Comment est-ce que tu vas tout okata ngo ndenge nini soki Ezekias apalola kisu mutu vers mur pour na kolobake nzambe kanisela ngai nzamba kanisaki abakisela ke 15 ans lisusu ya vie namona ba artiste mususu ya ba Inde ya ba Chine baza ba koko bakola biso bana zai ba mkito bana mona ba jakisho basi ba koli ebele ba koli alors biso poani to kola te poani comme aka tamoro boye osuki au fondre au kufi il faut to kate hémorragie oyo mutna mutamizong sakati na emoko ata soki liweza pona lobby okoki pe ko repousser yango okoki ko tindika ngo ke musika lokola Ezekias Bible lobi to zonga na makomi tango to zonga na makomi nzamba aloba ngamoko muna lobaki tango zobonde lebisa nzamba lobaki donc tango biso moto zonga hémorragie oyo ko katana to zonga katana biso moto sa ba repentance sincère nini to sala kezo me makufa nzambe wana oyokela biso sumawa to koma bakoko nakutane na mwasi mona nzela bina ngai makalunga na kanza oza mukolo to zana na temps ebele na seke amen alors to mizongi sakati na biso moko Maman Kalunga balobi likokufa ya ba artiste comédien et comme voix misaba misusu okolo bani pona yango non ko voix misiba tuté mbongo ya matangi voix misaba tuté mais babi pesi bokabone non bon na éviter ceux qui battent bako voix manambonga matanga en tout cas na éviter babi makambo sa mai na matanga ya munderi lelo sa misu na matanga ya mama Mindondo yango wana kasi faut kufa raté to boya na liwa po ceux qui bato bando voix manasima liwa ba voix malisute ceux qui bato bande ko voix manasima liwa na biso mutu bo akufa lokwa mikolo azana moi succès akufa poto voix ma biso nesko to boya liwa so to boya ngope ekoboya mapeza pe susu te zaki na tamo boye eleka kitamulai bato ba kufa na bango te sala ini ceux qui na Japon bamboka ba yebi Jésus Christ te ba fetaka une année sans mort et pourquoi pas na Congo to boya liwa ka na ba congolais te na ba artiste te to boya liwa ata na ba menuisier ata na ba chauffeur ba accident na mboko esala mate to boya liwa to kata hémorragie et on a ba na lemba ba bi bango ba otika li non ba na lemba za na encore dynamique de lemba ba s'organiser pour ba lela une pionnière oya banda théâtre ne na lemba akufi pena musala na ye yango ba na lemba
se mobiliser ndenge bomoni wana organisation kitoko makambo nyonso baleli Mindondo banda premier jour oyo Mindondo akufaki installer ba podium ba matisi ba banderole basali oyo ezake ata famille ya Moweya omona ke baolela ndeko na balali place wana basali oyo bakoki kosala oyo esala ke Moweya osepela ne sute po aza suna bisote ba projet to kotsela ki to lobi ke notre to sala festival Mindondo et sepela ki na ba projet à financer ngo dans sa polémique mais balobi bozumbo au côté à ba tebele bosi boli ngo balobi ça n'est pas de sens il faut bisoto abatama il faut parler avec de preuves avec balobité alors ceux qui balobi donc baloba o bazoloba bibeobi ke bakanisela yo mais bakuto na mabete ah voilà maintenant en tant que natif il y a lemba mona lemba bosali organisation matanga ndenge ni voilà bisoto au salaki déjà festival au ta kosila déjà à Mindondo et to lobi to kotika ngo boité après enterrement to sala soirée d'hommage de Mindondo à centre culturel de Lemba ex alliance franco à Lemba. Donc, autrement, voilà, les bongo. Et puis, ceux qui m'ont tout poussé pour te perdre, pour n'en avoir tout ça, le monument, il y a Solange, la commune à Bissau. Donc, voilà. Ok, merci président Mondero. Babi banda ba artiste banda ko kufa ba ilaka ba on a loyembo. Mais maman Mindondo a kufi boleli na film et lobi nini. Et lobi le côté lobi que tous ça artiste tout banda ça la erreur. Alors, hein, tout maintenant continue la erreur wana tiwapi. Yango moni biso to lobaki ke na komaki film moko, j'ai écrit un film oyo goleka ya hommage Mindondo. Voilà, to lele na musala oyo banda sala. C'est ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'artiste va voir Massima Matanga Baninga. Je ne crois pas. À cause de Mbongo, ceux qui ban la lemba les loba sali makamuna bango na ndenge na bango eza pona bazwaki mbongo mobo baye kotike pa mutuntu c'est faux archi faux ban la lemba donc babengai nazali na solan samedi dimanche babenga na 4h du matin mardi Mindondo akufi na komi na noko ba Mindondo na 7h et na vandi na mitu na nolela Mindondo ndeni ngam na bimisaki initiative oyo eza avant ba mbongo epesa ba ata mutu mona apesi enkate biso to stop musique initiative donc ça m'a malukuta exacte que oh mbongo moto monika te yango biso ça ndenge na biso lokuta exacte modero monaki ah tolela Mindondo ndenge nini na olele ndenge nini na bimisi initiative yo balobi loboko moko longola facilité to sangani na ba master na yebisaki mutali boso na yebisaki zelombe amonaki yango za vraie initiative alors voilà et bon ba beta masolo pour to sepelité mbongo moko boyno ce sont des fausses informations. Vous comprenez, il ne faut pas chercher à nous diviser. Tous les artistes sont unis pour pleurer et rendre hommage à leurs collègues. Il n'y a pas question des structures ici. Certes, c'est l'ANTPC qui a été chargé par la famille de mobiliser les artistes. Mais tous les artistes sont derrière l'organisation et il n'y a aucun conflit. Et quels sont les programmes après la mort du centenaire? Après ici, le corps va passer par la RTNC où elle a travaillé au sein du groupe Salongo. Et après, on va passer au Théâtre National, parce qu'elle était danseuse là-bas, au Ballet National. Et après le Ballet National, on va faire un crochet à la place des artistes, où on va dévoiler la plaque en son nom. Et on va faire un crochet à Lemba, à sa résidence, et la résidence familiale, avant de chuter par l'esplanade du Stade des Martyrs pour les derniers hommages, avant l'enterrement demain. Au cimetière Nécropole. Ah, on a président Mbata Siala. Bonjour président. Bonjour. Président, tout le monde a manqué oye kobimisa ebembe ya Mama Mindondo. Tango zaki message yango oyokaki na ndenge nini? En tout cas, yobi kaka sangwa liwa epa ya mutu nyote komela na matoi esalaka 50 ans qui était marqué biso tout aux abawei mais tant où y écouter na yo auto ba yebisu yango surtout que na téléphone et ça rappelle bien te et bon moto boye ba ke azobela bozo ke ngotale tamso na mbete hôpital mais oyo si bitima ka mbala moka bozwi sango ke ndeko na bino bozaka na ye collègue na bino akufi en tout cas ça qui pena kitoko te. OK, ça là qui vraiment pas scanner président Toloba. Président balobi na sima ya liwa ya ba artiste et komi ko pesa ba misusu bozwi.
c'est que na likambo ça na matanga minderi et ça misu na matanga ya mindondo okoloba nini pona yango. Bon ngai vraiment na koyi koloba boye nazana épreuve moko te ya koloba ke non. Bato bazo koma bamvwama pona balikambo bamatanga ya biso ba artiste pona zana épreuve moko te. OK? Mais na oloba boye soko ezali po bato bazolinga ke bakoma ba riche tant mususu pona bamatanga ya biso ba artiste eza mawa mingi pe pasi. OK? Biso bakongo tolobaka kiaku kiangani. Ouais, bonjour Yaya. Bana poto Karande tozo continuer toujours na msa na biso awa to moni bongo tozana président Soudiata Maniata président mes condoléances. Merci beaucoup. Président tant oyokaki sango ya mama Mindondo tanga kufaki oyokaki ndenge nini pasi makasi po koyoka ki ezalaka bien oyebi ke mutu aza na hôpital azotungisa na maladie soki akufi tolobi ke gloire à Dieu parce que nzambe mutu atungisa mingi na maladie mais oza ya brisque neti lelo ngai na petit frère na tozaki na Victoire vers 23h a informé nga ki atikisser na hôpital na mama yemo na tongo na ngoyo ka ke no mutu akufi. Donc, à même pas 3 jours, il y a malade pour que tu aies à Bela qui a 3 jours. Donc, bon, président, Toki, Kokufa ya Mama Mindondo, et bien, il y a problème, topé ma kele, les mingi, na kati ya artiste. Mbongo, kabwani mabe, maman Olivier qui na mbongo, kabwani mabe, ça, ceux qui ne pandi batu, yango to ebité. Ceux qui opposent à la moi lilo. Otika okota komba mama na ba excusez-nga na lo bango ta bêtise na loko wana soki mutu aza na bonne foi ya ko soutenir batu hein est-ce que ngelo baki il faut ya sali geste ya sali po panza batu non ngana tika iko yuka na ngati kino batu apanzani pona mbongo tout ça ezake mutu akufi il faut mutu akundama faut balayer bien, c'est tout. Président, pour biso toyoki que maman Olive Kanda pesi, maman Olive Kanda kipé, maman. En fait, que président balobi boy, ezaki est. Parce que aza muninga na ngati ya muninga na yote. Donc bonne fois o yaza nango na limite so ba rosa 2 ou 3. Pour ezana batumsu baza pe na babozui, mais biso na misala na biso ne toza babeta biso kara mais mama ni mama atika biso te na ba problème nyonso za matanga te ya matanga te donc c'est ça. Mais président balobi yangonde eloko yo akoki kolobela onde bien te tangu président Mundure Kufaki ozonga wana liso non kasi yango na po ya akolobi yango bien te ngai fona na limbola ngana limbola bêtise o esalamaki yango ezongeli lisusu mama apesaki mbongo atiki ndambo na famille ndambo na ba artiste comme bas organiser mais epesi bokabwani yango bana lemba babi bango baza ba nyama te po bomonela bango bomonela ki bana ndili yango basali ba organisation na ndenge na bango non eza yango te président non association na bana lemba bazo tambola de même vous comprendre na lobi bongo pourquoi parce que na yebi o na lobi ozomona tena ba t-shirt bana lemba ezaki no lemba musenza zate oui lemba musenza zate kasi pour mona ke bato bana bonne manière donc bazana tenter ya kosala ba tiraillement pour na ba makambo moko boye et puis ba makambo ba tiraillement et ya pourquoi et puis roya pourquoi mon ce qui va pesi mbongo ya pour mutata na poche nete eza pour organisation ya likambo salama ba bi ba tia na poche so mutata na poche eza malédiction ya ye na génération na Rolanda c'est tout. Eza le roi ba list boy donc ça dit mutu toi rêver faut jouer dans groupe ça a tata tableau na phénomène so eza ba faut pour ya ba rêve c'est ça. Donc question moi ezali babi grâce na yende na jouer qui na groupe salongo tout tourner na bango bayebi siso na témoignage ya mama Mindondo azaki kokoma ba scénario makasi est-ce que yo pe osenga déjà akomela ou soit akomela déjà moi histoire moko pe ezaki en tout cas na raté touche na ye peut-être na raté pendate tam soupe abimisi pe bana
bana oye pas formé peut-être ba pe na touche wana lobby kuna pe na ko travailler na bango mais ça ka touche maman Mindolo. Parmi les organisateurs, il y a Oxy. Nous avons posé à Jimé. Oui. Ok. Parmi les organisateurs, il y a Oxy Maman Mindolo. Posé parmi les bango. Ouais, bien que ouais, tout ça na kati ya organisation, mais na moi muke biso nga ki na ba programme moko ya bouger. Oui, ba période de ya vacances, za ki ba kermesse délai. Tout ça qui paye ba contrat mususu to milela ba mbongo bato. Donc na comme ce que nzambe parce que ebimi le bakunda lobby parce que ndenge zabwe neti so bakundi lobby jeudi vendredi susu il faut na kene bakota bambanza Congo ba frontière ba Angola kuna pona ofuta ka banyongo bato. Donc so ki pe nande banda lo baki kunda ma vendredi ebima vendredi bakunda ba samedi. Donc ngai na ebité na tika certes to ngato zawana mais na ngandi mabakanga.